DGTV, une chaîne wante pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Happy Valentine, tozoko babandeko na joyeux fête de Saint-Valentin. Tolobaki lelo nde lelo ko fête Valentin ya lisumuté. On est humain, molimo wana mamnango nzoto na mamnango. Tant bo sala na bonzambe, y a pas de péché. On aime sa femme tous les jours, son homme tous les jours, mais il y a des journées spéciales. Les années tu fais anniversaire. Anniversaire en la Bible était, mais tu fais n'est-ce pas? Voilà. Et il y a pas mal de ces choses-là. Tu sais, la Bible les a mentionnées, mais nous le faisons parce que toi, batou, ils sont naturels, ils sont normal. Donc, sortir en amoureuse, ils ont problème, ils ont les sous-moutés. Tant que tu sais, n'endenga bien. N'endenga bien. Dans l'épisode de l'Eka qui bandeko, na loba ki to suka ki na. Il faut entretenir bolingo, faut soigner love, parce que bolingo et bébé bolingo kufa ke to lingate bolingo bana kufa boitalaka mabale panzana mabale kufa et ça passe et ça mabe. Donc premièrement il faut lingana ndenga solo linga moi sinon na ndenga solo mobali linga pardon mama linga mobali na ndenga solo bolingo solo vrai love ezala parce que fondement tout tolobaki c'est l'amour, c'est l'amour. Donc place bolingo ezali mamba malamo esalema. L'amour couvre une multitude de fautes, dit la Bible. L'amour couvre une multitude de péchés. Voyez, place bolingo ezali atambe batama bangwa ndenge nini to surmonter. Au moins la faute à mouningate, au moins la faiblesse à mouningate parce que bolingo ezali. Mais so il est là toujours au funda na mobala au funda moi so funda mobile parce que bolingo sili, bolingo ezate, bolingo komi pio. Et le rebattre la love ezala entretien, il faut qu'on entretenir love. Faut boire que la bolingo moi ba mai faut bongisango so esa net mo tenga mo zongisi yango. Ba ta mort trop te ba kanda zana kwa na une semaine 2 semaines diable a profité un peu bongo oka obimi libanda boy okuta na fille mo ba ola liselo ka miso ebi ke na nda kuneza robeba osani to ebi encore mibali ça va à profiter oka papa comme la deuxième bord mère azo e bateye banda vimbaki mama kita papa peso salema be bongisa tolobaki ko entretenir bolingo yana bo mama mwa mike ya gravité ba mama mwa mike sala ke love is la love on a besoin somba immeuble te il y a des petites choses ya mike kaka mais sala ke et garder bolingo et garder love bandego nakata musique ouais na bano fait na bano loba ko entretenir love. OK, avant nakata ndule na bandako loba to sola nano bonjo na obeta nzo ya frère Moïse Matuta maloba bien biso ba o babilo to yoka yango nzambe amalamu a kompasa tant to zalaka surtout ba romantique. Les romantiques comme nous là, il faut que l'on moko moi et l'on moya ba quintessence moi mélancolique tant to zalaka tant so zalaka na ba année 80 tant so botama inamte tato renier to ba ina nzambe te to anobeta ba Gilio o chenzembo fidèle o chenzembo ya kale moi ba nostalgie ba mélancolique ba nzembo mo boy ça la bien o chango sikoyo ozoka on a papa to lo ba ko entretenir love
Ozoka en coup tout obina on a père, na chéri, à l'époque chéri. Obina on a chéri. En tenue de guerre, hein? En tenue de guerre. Voilà bon melimo eloko. Bande otobeta masolo bolingo eli sumo ezate. Il y a pas de péché, hein? Il y a pas de péché. Na obeta masolo love. Il y a pas de péché, li sumo ezate fo olinga. Voilà o melimo eloko. Hein, je suis dans le pétage, hein? Voilà o melimo eloko bomeli soki amarula, soki Jack Daniel soki nini. Mi rouge. Boche ma chanson, ma chance. Ma vie qui danse dans un tourbillon, hein? Bato bayeba yora banzembo na bayebi parce qu'il y a des chansons, hein? Il y en a nzembo na nzembo. De ya nzembo so yo kango bo o kango miso funga ma defu miso za okanga. So penza miso za ko funga ma seke yo penza ko izeke yoko 0 libungu trou penza 0 sur 10. Wana to bela ko entretenir bolingo, hein? Ya ba mama mike o ezapto zapaka o le kabiso wa. Et pourtant, il y a un homme de ça là à love. Il y a un homme de ça là yebolingo zala. Parce qu'il y a des choses qui tuent l'amour. Bakanda, mésentente, incompréhension, ce qui est tout à fait normal. Il faut au beau mango. Tant bolingo il faut surmonter biloko. Il faut s'entretenir. Tu es là peut-être au son de ma voix. Peut-être dans ma maison simbate ou soit bo betana ki mbo tout en moi mi tout bo discuta qui arranger s'il vous plaît. Bo pesa diable nzelate même la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Kola na sa kanda te makomie pekisi pourquoi parce que kanda est sa porte d'entrée. On est humain c'est normal, on manifester sentiment ya colère to ya nini parce que on se peut la quitter. Mais faut pas couper ça accès pas diable. Faut pas tendre la kanda za la tamulayi. Moi ngana kamo ba mususu une semaine à Nakanda, vraiment, un mois, une année, balobanate, jusqu'à quand? Non, on est humain, trop silica, mais attendez, faut rebondir ça, Je disais que l'amour, faut l'entretenir, ok? Et tant que simbate, tant que moi mbeba, tant moi kokoso, moi nini, faut rebondir ça. Et pour éviter, hein, pour permettre tes diables à jouer espace, tout ça. Faut créer l'atmosphère. Hein, faut créer l'atmosphère. Moi, de nature, naza, chaud, hein. Moi, ambiance, je suis comme ça. Naza makelele, naza bongo. Makelele, ya reçoit nate, ya bitumbate, non. Ya ambiance, j'aime l'ambiance. Et nalinga bidor mate, non, je suis pas trop bidor, moi, je suis comme ça. Hein, il faut moi atmosphère, faut créer l'atmosphère. Otie moi ndoule, mon est otocha. To bando ka ba Gilio, bon. Chacun libre, hein? Émission Tolika tina bonzambe eza pona mutu nyonso. OK? Paul alobi avec les païens, je vis comme eux, kapona o gagner dans le Seigneur. Donc bo tenir na rigueur trop quand je fais cette émission, c'est pour mettre toute personne à l'aise. Ma bête au soumoka, mais si on ne pêche pas, d'abord c'est glorifié et ils ont rendu votre moussous payé. C'est ça en fait l'objectif pour te gagner royaume. Je disais que tu vas nous gaba Gilles, le lot to kasu ba Gilles te. Sois libre frère, zala libre maman, ok? Ta mususu yo banzembo obiso to betaro yo mona ngo banzembo lala mais bon nzambe sa kompasa hein nzambe sa kompasa eza sute banzembo ya kaka ya eza mabete mais eza su banzembo ka te ya ba libala ezali liba lelo koma ye oyo bolingo nanga banzembo za o kanzembo frère Moïse Matuta pendezo loba wow. Tu peux dire ça à ta femme, tu peux dire ça à ton homme. Place à opérer, pas ça nous embête, mais il y a de ces paroles-là, tu peux dire à ta femme, tu peux dire à ton homme. Il n'y a pas de péché en ça. Même la Bible est allée. Salomon,
si bon surtout le but utiliser terme mot français hein et ça adoration il y a adoration en Zambie non il y a bolingo seulement adorer la femme en fait quoi adorer on quoi adorer il y a en Zambie il y a des choses différentes il y a des choses différentes parce que bah mon a masumu partout hein bah mon a satan partout bah mon a diable partout na place azate bazo mone po anini ote omoni est-ce que ba ke na lola bilengi kuna bisengo rozalade na lola bilengi na bisengo rozalate bilengi na bisengo awo yoka bisengo lola te eza o netwa awa te la Bible dit le CDC appartient à l'Éternel na ofungola mais il a donné la terre aux fils des hommes l'on les a la nzambe d'autant que okende kuna et ozala mamususu les apôtres ont adoré. Donc, faut jouir. La Bible dit, jouir de la vie avec la femme que Dieu t'a donnée, avec ton homme. Et, en fait, c'est ça. Donc, il faut que c'est là. Namokilio sans limite. Comme tu as non. Mabe osumuka. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et sois libre, sois libre. Bon, maman, papa, naloba qu'il faut créer atmosphère. Otiens-moi musique, soyez libre. Hein? So bino boana bino bo batwa ba lidor, beta lidor, alidor, biso to beta ba oyo, ok? Ye oyo, kubombe sili ye oyo, ataba mpiaka ye oyo, elamba yango yo yoka biso On est dans le pétage. Happy Valentine. Maman, l'année mission à papa. Au CP là, yo salo bien. Biso banze muto ka yango. Yo. Ça là bien. Ouais. Changer atmosphère. Ça là moi bien. So yo amto alidor, beta lidor. Vous connaissez ma convaincre yo d'une manière ou d'une autre. Ezaka yo parce que le salut est individuel, hein. Elle qui a ma conviction et elle qui a ma motema. Moi, je ne peux pas venir t'imposer. Avant, j'écoutais. Bon, un moment, je n'écoute plus. Ouais, surtout pour nous, les romantiques. Hein, je disais, moi, à quintessence, il y a mélancolique. Vous voyez? Botien andako. Bobomi ba minda. Bobomi ba minda. Maman la papa. Bobo. Ba africain. Tout ça, qui est africano, évolution, innovation, monde a changé. Dans le bien, ba maman ba benga ba tata ba papa, topé mibali na bango na ba yaya, tili lo bazalaka. Pour m'embona Isaiah kala, na okango kala. Ya désiré. Yo kabiso. Ya Roger. Ya Johnny. Nicolas comment ba chou, chérie, bébé, bonbon, sweetheart, bayana nyo, makambakala, ba série 8 na série 9. Le lob lo wana ezala souté. Na mona même ma passer à obenga. Bon c'est vrai na miso bandimito ya na cadre respect na o mabete. Maman, yo tina ta chambre obenga pa passer. Tayo saka na bolingo hein. Obiko ozwa ka pasteur hein. Obiko ozwa pasteur. Na lotaki yango na ndoto. Losambo futi penga Ye oyo kobombe sili ye oyo. Ataba mpiaka ye oyo. Ilamba yango. En fait je disais faut créer une atmosphère, ok? Otiens-moi ndoulé, hein? Moi, l'eau à maïlili, toi, ya moto, toi, na poto, hein? L'hiver, ils allons moi café moto, et ça, la moi bien en zoto. Non, maman, la papa, créer atmosphère. Bomi, minda, botiki à couloir, pour ça, la moi, ben, étincelle, hein? Bana so basi balali na bango. Vous dansez en tenue de guerre. On fait la 8 tenue de guerre. Yoji ama moto. Ozo zéro. Non, yoji ama moto te.
Yoji ama motote. En tenue de guerre. Vous dansez, ça fait du bien. Ça détend l'esprit ou encore les esprits. Et qui dit ça va nerf. Et bon, ça n'y sera pas problème, pas passer. En fait, c'est ça la vie. Vignon soyangoyo. Maman, papa, na lola, moi, si na mobile rosala te. Yom to kanta ke no zo mi kanga te. Nyon so lisumu, na place lisumu ezate. Lisumu po ani parce que yo zo zela okende lola. Maman okende lola, papa okende lola, mais na lola bisengo ya oya neti a ezala te. Profite de la vie. Omoni ya ba mususu, ya ba bilengi, ba bisengo musu na mukilia. Na lola ezala te, je vais te choquer. Mais ça tolikat na bonzambe, c'est ça. C'est ça. Donc je disais au tchemo elo omoko, bozo bina entre maman et papa. Au sentir ya sentir yo. Vous dansez, bozo lo banamo maloba, ça fait du bien. Oh frère, moi c'est qui ça en lobby, oui, en dansant je sens sa respiration saccadée. Waouh. Et ma tête en pogno. En fait c'est ça. Faut créer atmosphère na quand la musique na nga. Yo soza mutu ya alidor beta alidor na yo. On mutu futa dialon beta futa dialon. Oza mutu ya bon, banzembo le je connais pas. Na bi na ngate. Na bi kavana e ba yesu kala, kala. To e ba banzembo. To e ba pe mo banzembo choc. Le gros bébé et robot et puis voilà ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Sois libre et vous allez à l'aise. Betanzembo Monique et au sala moi bien. Tu es au na papa bobini bomeli mo eloko ça ça fait partie de la vie. Ça rend les choses et rend la vie facile. Kimia bino barando na barando wa kota na ndenge na bima na ndenge ainsi de suite libala mo bimba harmonie ezalaka te ata so bo soana te. Oui c'est vrai eza ba tum susu entente ya nango bien bazala na bango bien to ba tout mo ba ko ezalaka nango mais harmonie ezate routine na routine ça tue l'amour. Ça tue l'amour. En fait, nana mambobela oloba zama sunganga lobe essentiel. Je disais créer atmosphère. Moi ba maloba bien anganzambe ta bolingo za elengi bolingo za la elengi c'est le paradis sur la terre, OK? Bolingo za la bien, c'est le paradis sur la terre. Autant un cantique des cantiques Salomon, j'aime Salomon. Salomon, cantique des cantiques. Hey, Biblios, cantique des cantiques, matata. Nazawapi, qu'est-ce que je fais? Bolimbisa. Mon amour, j'ai fait l'accident sur la route de ton cœur, secouru par l'ambulance de ton regard, hospitalisé dans la clinique de tes lèvres, et je n'attends que ton je t'aime pour guérir. Bébé, rends-moi la vie. On va se blesser le 14 février, c'est là. On va tous se blesser. Que tu es belle. Cantique 1.3, pardon, Cantique 1.15. Cantique 1.15. Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Cantique 2. Je suis le narcisse du Saron, les livres, allez. Comme un lieu au milieu des agents, telle est ma compagne parmi les jeunes filles. Ok. N'attendons ce qu'on a tendresse. Ok. Ici, il s'agit de l'amour. Saint-Valentin, il faut aimer sa femme, il faut aimer son homme. Et ça fait partie de la vie. Et s'il y a l'amour, la meilleure chose qui puisse exister dans la vie, c'est l'amour. C'est lorsqu'on s'aime entre moi et Mobali. Vous voyez? Parce que
Et c'est ça, en fait, c'est ça. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Ouais, moi, c'est le bana mobali. En fait, c'est pas seulement l'homme, hein. Les arcs mobalité, mais c'est aussi la femme. Tu dois aussi, en fait, tous les vidéos, toujours dans les réseaux sociaux, moi, bah, humour, hein. Moi, bah, humour. Dans mon une de Romoko, le bia, to kufa Saint-Valentin. En fait, c'est ça, ça fait partie de la vie. Mobali loba la mwasi maloba, mwasi loba la mobali maloba. Surtout mibali. Il faut apprendre à loba na basi na bino maloba. Et toloba ngo bolingo mwasi evanda na matoi. La femme aime écouter. La femme aime écouter. Papa yoza boring na niveau moko. Oh muninga mwa seki sanga babila nga mabele. Eh, surtout mibali ba Congo. Boli misanga ngate. Surtout mibali ba Congo baza boring na niveau moko. Éviter les routines et boma bolingo. Faut créer. Et mo bimbo ke restaurant. Et mo bovandi botala na misu, vous regardez dans les yeux. Bolo banamaloba. Hein, ça fait du bien. Des fois il faut blaguer. Yo zela so mo seselo ba jetanga la masanote o masanote na sens. Yo tikala bototo loto na liboso na ngakuna masanote. Masanote. Na sa kwa tukuno zo fuku to na mipepe masa na ote. Si so nga za masa note sko ça be blo wana point na misu na nga, vous voyez? En fait, c'est ça. To zala bongo. C'est pas bon. To longo na nanu ba comportement ba mentalité on a bien te wana. Moi c'est amasano. Mobali amasano. A confident a confidente na yo. Les deux deviendront une seule chair, dit la Bible. Siko sogi osoli na ngate. So fungwa melinga to fungwa melana. Vous voyez un peu. Il faut créer atmosphère. Moi, maloba bolingo. Moi, ba maloba bien. Hein? Moi, ba parole douce. Chérie, tu sais, toi. Hein? O baba bilo o moboé. Tala Salomo. Aolu akumisa moi sinaï. De même, la synamite. Aolu banamoba line maloba. Et ça l'a bien. Hein? Ça fait du bien. Tala. Des fois, to lukanabiso bangambu pour rien. Ba mamsou eza nango simple. Et nango mikie. Oya comme ça compliqué et c'est nango babilo a gravité mona otanga comme susu journal news whatever namoni ba beta li solo ya Fury ya boxeur parce que j'aime le sport et à lobby na anniversaire à moi sinae à chaque fois que les anniversaire à moi sinae ayela ke loli na bossa na ko ya na loli loli bombo anzete bombo siflo bana baliaka na ayela mo signé loli tamu si omona ngoka loli ya combien loli ya so 25 pina na corner shop yo ma aya loli ça ne coûte rien mais oyebite et marqué combien topé et bakisi pression to dose ya bolingo na niveau mo za na il était. Tu n'as pas besoin de millions pour rendre une femme heureuse. Combien to kamwara bana bato mbongo mengo mwano yo bana nyonso alandaka kamoka garçon na poani mususu kutu pona mbongo te otali mwasi otali mobali parallélisme ezate mais vous posez la question mais fille yo na ebela ba donner anango mais ki kwanga nzalo alandela ke nini oyema muki kwanga nzalo lobaka na ye et puis bon constater la plupart ba farceurs bazwaka basi bien boye ba secret omoni koyeba koloba koyeba koloba moi si déjà so dans la qualité à art oratoire si tu sais parler mobali et en tout cas aux moi c'est bien c'est ça la femme moi ça faible na maloba mais toi tu es incapable de lober la moi si maloba ozaka yango yo wa pona yo ki mobali yango na mais non au salaire au salaire en plus dans le 21e siècle avec tout ce qui se passe tala baroboto lo mwasi na ofungolo so na ebisiote mutu mso ko ebisiote moni bilo osala wana makambo akala mona ba quartier tato okola oka père banani obayeba eve cobra vieux lion vieux tigre so azo ya so azo voilà bo kimi bino yoso muna kwenda na position na ye wana mama pa osala mo basambla papa minazo ya papa biloko wana lelo za la rasute omoni baba bizalela tata na bino oyo zo landana
to ya koko na bino mobali wana tala bako botolo mwasi osala pe eloko te na 21e siècle okolela na mai ya miso kota na kati ya toilette ovandi mpenza boye mai ya miso ezobima oregrete akei maloba mwa bamamba mike to negligeaka ya mike yango nde moto ebongisaka bolingo yango nde moto ebongisaka vie yango moto ebongisaka foyer yango moto ebongisaka libala mwasi alingaka attention mais toi tu n'es pas là yo ozalaka te ozalaka na yo te ozalaka te tala place bolingo ezali tu peux pas faire une semaine au moins à mwasi no te to mobali no te oza à l'aise jamais nayeba na bosana te et so papa biso alandi émission aoseka aokamwa j'avais moins de 10 ans papa kena mission de service na Point Noir amema biso collègue na mo wa musala ya nigérien quand ne baya kosala et puis fozonga uta Nigeria ce que musala etindie compagnie etindie a travailler kuna pour 2 semaines tu fana ba mkomsutu mona tata ngwa yena ba uta so wapi na papa ba ye sikoyo faye ba contacter ba benga compagnie tout ça siko tozo yoka ba la mike kirie tozo la na masolo tozo kande ba solo la mère na père ba solo comment est Albert un Nigérien via Albert Miswe teli bandeko nini tata na batindaki mission de service 2 semaines bandeko tala bolingo sali mama aokoka na yete asali 1 semaine azonga na nini au moins na zo manquer tout le monde a monté musu to finga ta musu to lobo en fait c'est ça il y a des hommes comme ça il y a des femmes comme ça pendant 2 3 4 jours 1 semaine au monde a chérité aokoka te me ya lelo ekoma mobala obima tongo azonga butu et puis na obimana il va même pas appeler pour savoir nanda kumambo ele kandeni bana baza bien chérie comment tu vas babenga te de même la femme soit c'est akei na ye ezalate ça tue l'amour bolingo nuna te tozo nunisa tozo boma tozo bebisa bolingo faut benga ozate appelle benga texter moi texte ça là bien moi texte message chérie tu me manques tala ba maloba mususu mukuse mais et pelisa ba moto e matisa ba pression wana ngo idete chérie tu me manques chérie je te veux je te désire chérie na luko neti ndenge je te cherche comme neti ndenge ombre elukaka lumière ta maloba ezali toi tu es incapable de dire même un mot ya bolingo pas moi si tu es pas mobali non surtout les hommes j'insiste moi ça linga maloba tala na ebinde romoko ta ba fako bazali ya zaki ala beau frère na ngai à cause à la vente na mesa olia tala batu baza mukile oka katina kolia akiti ba fourchette na bambeline abalu ya tali mwasi na ebisi telemana la femme a télé on a fait telle sourire dit en fait la femme aime ça telle sourire dit atali lobina obi ke basi atai boye baza so ebelete wana mwasi akufina oseka lobi basi baby olamba boye apena tai na beauté boye baza ebelete umela wana koti le bon na poche disent ce sont des choses que je vis je vécu ça na mona ezalaka au fait faut chérir faut ba chérir moi si mibali faut ba chérir moi si Saint Valentin en haut mais ça la mninga cadeau ba terrain kiti na kini te ba terrain kiti na kini na nsela kuna ba terrain comme bas 3000 sombela mama aboteli obana 3 4 5 sombela cadeau pesa cadeau sombela terrain
eza eloko occasionnel eza eloko mikolo nyonso te tala ndenge azwa soin na yo. Elle mérite quand même plus que ça même. En fait, tout ça, tout le bako entretenir love. Et là, bablon musu ya mike, mais ya motuya, eza solide, ya consistant pour evandisa bolingo. Yango mona rabisika bongo, ata mbonga ngo eyaki, ningisi penda kiki. Soka muta tali atali rétroviseur, atali sima, ate n'attend to vivre, mibala boba ebelete, te to vandaka. Malgré tout. Ouais. Mon ba souvenir, ba bon souvenir. Et ça là que attention ma bemo elinge kota, mtazong sa motema. Mais papa, yo o sala elote. Ya elo côté. C'est comme ngolo yinda. Ogeno benga pasteur. Ta bazoli nga ba chonganda, ano zongi no benga tata bat ko tungisa pasteur abato. Toi tu ne fous rien du tout. On n'encourage pas. Lelo ezala mamba love to lobela bolingo. Faut eba ko entretenir bolingo. Loba na mobali maloba. Loba na mwasi maloba. Et ça la bien. Et osunga makasi. Ça fait vraiment du bien et osunga. Loba ne maloba tie mon ceci, tie mon ça. En fait, ça s'apprend hein. Nabi ke bato bele eza na culture na été peut-être à kola na mambwana te papa na bango sala ngote do eza moi pasi à reproduire eloko wana ya reproduire ka o ya banomona o ayebi voyez un peu mais toza batu tozo vivre na mokili ya batu tozo mona tozo yoka on peut apprendre to ko apprendre et ko yekola eza na ona agité. C'est vrai, surtout sur mes sanatés, cause à la moi, mais avec le temps, malembe, tu vas t'habituer. Moi, bah, occasionné, occasion, comment on appelle ça? Moment, anniversaire. Il y a un moment où, moi, surprise, ça l'a bien. Papa, ça l'a, maman, surprise. Maman, ça l'a, papa, surprise. Sombela mouninga déodorant, sombela mouninga parfum, sombela mouninga boxer. Je sais pas pourquoi on a bossé comme mais que tu as bilor ligola mesa. Normalement fallait na zana ligola mesa. Sommeli papa ça et ça l'a bien. Et à mouké et à moins cher mais ils ont un impact ya makasi aux ana on idée. Batate belé ti lelo na 21e siècle ba ta bakale so toboka bo limbisa ngai. Boxer et toboka mana mwasi. C'est méchant ba maman. Il y a de ces choses là mibali. Qui para penzate. C'est à toi la femme nde faut soin nango. Ndozo yo kanga boye lobby déjà qui no somba boxer. Qu'est-ce que la muninga boxer c'est quoi ça? Quel un sport direct toi ya ba couleur wana ya bien on est cherté. Ozele ata 4 o lié happy valentines. Sombela ba maillot de corps auto benga singlé ya pembe sombe lié ça fait du bien. Et matisa moi ba pression ye ba tena ofungolo matisa moi ba pression père a levé a lingo sous makasi moi bilubu a bien moi surprise c'est vrai to lamba mikolonien sommet seulement le mot spécial moi 4 plats likolo mesa et moi comprendre mais les années en fait tu peux créer na ba occasion mo pour na lelo kate pour na Saint-Valentin kate au fait aba biloko oyo ça est entretenir love matisa ba pression mon ba biloko wana matisa ba bolingo côté musu penza muninga ke boye ake penza na feti boye tentation penza atalia na trahir te na trahir ko raté à résister pour anine parce que ba souvenir a te mam chérie na sala ngai so que loko yo osama be bon so asiliki bon so le bien drop ngaya mais na obe bati est-ce que montu mso osala en fait c'est ça de même mobali sala moi sinon ba bien bimisa que laisser na restaurant et hermo chérie su que kitoko au foot au basale on combien 80 livres OK aux bonne note le bino elote. Après un moment, on m'a dit, chérie, na moni suke on m'a bébé.
zombo ke esa mususu occasionnellement eza mikolo nyonso te mwasi na yo c'est ta femme bongo ntango oyoka ma femme ta femme ozwa yango ndeni yoka nzala mwasi ezalaka nini tabala oyokeno mwasi na nga mwasi na yo ezalaka nini mpona yoka nza ezalaka nini mwasi ya mutu mwasi na yo mobali na yo me aza roi ti ton homme aza roi faut penza honorer lokola mokonzi oui mobali tout so opesi place yaki mobali en tout cas kwa mutu ezovimba esalaka mwa babien en retour mambo eza malamu loba azalaka mutu mosusu me toli tokota kuna te eza babiloko oyo eza automatique. Ok, il y a des choses qui sont automatiques. Quand il y a l'amour, il y a la soumission. Lorsque l'homme, tu aimes ta femme, oso chérir parce que la femme, il faut la chérir. Qu'on respecter. Qu'on zoye l'aura pas en pambaté parce que moi sinon, moi ça on mérite aza digne ya respect. On mérite respect. On mérite bolingo. Faut caresser, faut cajoler, faut chérir, faut chouchouter. Ouais. C'est un être faible, dit la Bible. Ouais, la moitié, il faut se sentir en sécurité, pas mobile naï. De même, mobile, faut se sentir il faut se sentir honoré par moitié naï. Vous voyez? Donc, Babylone, on a vice versa, on a automatique. Lorsque l'homme donne à la femme ou est pour la moitié, en retour, la femme automatiquement a raison il s'appelle ou est vice versa. Voyez, lorsque la femme a zo sala mobali ou sengeli to apese place na ki mobali en retour, en fait c'est ça mais mobali faut linga mwasi hein ta mo linga mwasi ya ba bilo mususu ekula ya ngo modèle même comme ça brrr. Mais solo vezate to vandaka ouais ya ba bangalo to yoka non to vanda bisoka to vandaka mabe makasi mabe makasi no linga penda okota na moi ba conséquences non lelo za mamba love to le bela bolingo il faut qu'entretenir bolingo parce que bolingo ekufaka bolingo ebebaka ba négligence moi ba koswana moi ba nini so botiki yango et dominer bino mabe makasi bokoza na 20 à 30 ya libala mais boka mo bokabwani or c'est pas bon bana bakoli bokomi kutu kozwanga bakoko siko bino boli bokabola bongo mosala bakoko ezalaka te donc botika te babilo mosusu eya ezwa place et puis voilà non faut éviter ça éviter ba routine hein mikolo nyonso ezaka mambo ezaka ndenge ezalaka wana non c'est pas bon faut créer moi atmosphère moi congé boke Dubaï boke bobimi na bino te bozaka na Londres mais boke atana bozwi ata ba chambre na hôtel moko pour 3 jours ka bino mibale boke fêter boke lekisa moi ba moment boke ko se détendre boke moi libanda boke zo mo pepe boke na mai mais ça ba couple banda ba bala na basali 10 ans babima te ça c'est plus que la sorcellerie ça va ronger bobima te mais non, ça c'est un problème. Hein? Mobali, incapable à le moi ça t'a jeté. Mais le premier soir, le jeté, mais ça on dirait a commis PD. Mais non, ça c'est un problème ça. Moi texto, ça là bien. Obimi bano kenda qui moi appelle, chérie ça va. Tu me manques, tu sais. Boni bana baza bien. Boleni journée les guindene. Ça là moi bien mais malheureusement c'est pas le cas na ba couple à lelo yango bomoni maba les autres kufa on dirait les kamususu entretenir ezate faut entretenir l'offre faut créer faut changer atmosphère faut loba na mwasi maloba surtout bolingo mwasi na matoi alinga koyoka la femme faut l'encourager ouais faut soutenir yendengwana faut zala toujours derrière elle fait chérie faut féliciter ko luake mingi na mambazo sala ko encourager ça là bien ko supporter ko motiver et moi ça zala bongo si tu ne le fais pas ezaneti au côté na ta prison mobwe a comme enfermé na ye moko et puis voilà bolingo mo mwasi na matoi faut le bela mwasi maloba yo nyoso ba insulte yo nyoso ba injure zoba
Yango takate. Ozara, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ko diminuer mutu. Aussi lycée makasi, aussi c'est bolingo. Ozo boma moninga. Aroma otala na misu. Moté monsieur bébé pola na ba blessure intérieure. Ah. Ba bomba retardement. Skotango bando beta. Milimo ekufaka. Ouais, lelo to kolobela penza ba conséquences on a te mais on en parlera. Eza mabe na bando kolobe yana ba blo mike. Ya mike ebongisaka. To négligera ngome et ça la que tous na ba fondement solide. Bolingo mobali fani na misu. Mama, mama. Do yo lokola basi babala yo esili. Lokola basi babala yo esili. La mukana tongo na pyjama. Ozoko yenga banda tongo tipo quoi tu te laves pas. Kino kotika bana classe bizarre. Na planta ya mobikisi. Ozui ba mama mso so bosel penda croisement na masebe. Bapoti na misu mais non. Asi abalati faut bongisa. Faut bongisa obima libanda boye. Amona mwana mobo ya olekela ye liboso wana. Bafoti. Bafoti okwesa mo. Tala bolingo mobale va na misu. Les hommes sont bizarres ils sont bizarres. Akomona et Saint-Valentin to beta masula mikolo mais avec beaucoup de respect, beaucoup de modération. Beaucoup de politesse. Ta aomona quiz na 7h tanga la muki wana bimi. Abeti moi tour na ba 10h ya ozonga. Ozaki na liputa metanga ya akutio na jeep. Arrêtez changer couleur. Et les hommes sont bizarres. Arrêtez changer couleur. Mais ça ka yango, ils sont comme ça. Yango moni ernion so il faut faut entretenir bolingo ya. Abimi akei ma okanisaka yo po ebi ke non te petit wana net bat musute. Oh mamba lutte contre la veste. Ba mama 60 kutu lelo wa zakaka. 50 ans mozon di matin surtout ba âge lelo koma okamwa 50 ans encore bat pe ba lingi pe ki mokolo te. Oka kitisa penda 10 koma na 40 ans. Mais tant pour tali net te on di matin po anini. Asala zala. Mais yo ya banda poko bota bala misato. Poko bota bala misato mitiki na yo. Moi exercice ça là moi exercice te yo pe. Kubisa monzo to mukie. Misuni ba jane mare kwei mi panzi kitoro te ope sa posa te la femme doit attirer. Faut être sensuel ma chère. Na tante ozo vivre mon monde ya match quarter. Tant comme ma bé, battez-la aux anango. Battez-la aux anango, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Parce que yo mo za makogia au salango. Ya ba mo fonza ba sala, ya ba mo yonde fo sala. Yonde fo sala. Nza metem to okitana si atindi banj, bazo ba ko na douche ba sopelo mai ba cha au savon non. Non. Faut qu'on entretenir bolingo. Ndelo to lobela, ko entretenir love. Entretenir bolingo. Yana ba mamba mike ya mike mais eza efficace. Yana olo amoke mais moi ba cadeau ça la bien. Moi maloba et ça la bien. Entretien faut sola mingi. Oui ba bisika ça ne va pas mais lelo ba kipa na asute. Mobala kota rabima moi ça kota rabima batala mais bizarrement ba obota bana koka moi. Tobongisa bandeko tobongisa Saint-Valentin journée mon spécial pour na ba amore. Maman linga papa linga maman. C'est vrai ba kosona ba kobunda e ko zala ezala quand même to ba ko surmontango to ba ko surmontango. Et puis koluka kobongisa ko solo la so sala ki mabe singa pardon. Singa pardon. So monique il commence à les mais grave na likolo pardon wana bakisa mo elo mo ça bien moi réparation ça bien ba papa mso kala bazaura moi liputa lelo basi balinga mamola ta ba puta penza trop te ora moi liputa moi super ayo bonde la mama on a si a baby saki ora bota libanda
papa na tinga ebota libanda te pardon kosala ndeko na bote na tindi yo te aya kobongisa non toi bato non chéri limbisanga ye nasala ye mabe mais lelo mibali ba arrogant aza na kaka kimobali te elongisi akangi non c'est pas ça kimobali yango te ndenge yokanisaka yango te kimobali surtout monde ezochanger évolution lelo bave cobra bavrai lion bave tigre quartier babizala ya papa na bino ozomema wana yango te bakobotolo mwasi naofungola bakobotolo mwasi tala mwasi alingaka maloba na banda koloba ok mwasi alingaka maloba mwa maloba esalaka bien. Toi, tu n'as pas le temps. Vous avez un temps pour na musala na yo, soko yo le fufu, ok matana betu. Ta modèle pe libumezo oviko ya o munene. Ba gym ba membership comme ba 15 livres, ba 20 livres, 24 heures sur 24 heures du 1er au 30. Tu n'as même pas le temps que tombe la tamoli bende. Donc yo okufeli kayu na fufu. On attend à moi cité. L'isolo na moi c'est raté. Pendant que yo raté, maman zoluka place nini assez réconforté parce que moi ça linga moi ça linga moi confort ouais. Moi ça linga assez soulagé, moi ça parce que la femme azaba charge trop. Bana ndaku ki pezongisa sala boye ye moko ye na ye sko yo zalaka te akomika muto ba YouTube alukata mo Bob Marley mo alobila ye maloba bata basuke lingama bata basuke lingama bakonda wana 6 pack pa kanda kendaka wana parce que tozoyoka tozoke belé lelo nini soto tuni elo oni ezoyinda na mabala mingi ya potwa basi ba oke bala na Afrique n'est-ce pas yango mute za mode lelo basi ba oke so mibali na Congo kaleza mibali plus bazai bon mibali pe ba osala ngo mais mingi kaleza plus mingi mibali mais lelo na basi bakomi bakoti bango pe bakoti na masolo akuta na mutu mo boye chroniqueur matata wala zwi numéro a bengi po aluka confort aluka azala réconforté aluka secours aluka moi sauvetage aluka bisika nini abata mbula abomba mamoi yo za na tante kako finga kako lia musala na yo wana tante a motema esi zoki mwana batu siko ayeba ta se défouler comment ebele ba okufa na ba crise ebele bazui ba maladie ebele do aza déjà na ba AV tikali kase voyez dépression so beta ba mama makasi. Quelques mois passés, moi si mon pas musika tenanga kata bilamba ke matalikola mutuka ni to ebite qu'est-ce qui s'est passé voyez ora kuta na chroniqueur moko abengi atini message sali boni na la émission on présente émission bien na la personne va compliment e banda bon ouais merci mère encore bango ba sota premier fort combien ba texte message ndenge nini émission le ezaki bien invité na zalaki bien ezalaka bongo ebandaka bongo papa mususu oka mutu a théâtre ojouaka bien nga komona nga Blandine na Paris ouais nalanda omi na sepela no ojouaka en tout cas félicitations en cas de quoi n'hésite pas si tu as un besoin ebandaka bongo ntango ye mpe kuna koyoka aluka poto ti akomo bengelo siko mwasi na ba vidéo toi tu ne le fais pas ba osalelo yango yango nazoloba na ba kobotolo mwasi so oyeba ki marambo te zwaka déjà banda lelo banda déjà ko bongisa banda déjà ko bon si tu veux sauver ton mariage
olandi toli kasi na bonzambe eza conseil ta musu nzambe aosola na yo ozoyeba te laissez faire laissez aller eza tellement na ndako mambo leka na ndako oza na contrôle to oza na edito oyebi te parce que odémissionna déjà yo ozokangisa mbongo okende kotonga okende kosomba baterrain parce que il faut zonga Congo ce qui n'est pas mauvais mais tia balance te obala mwana bato ti on n'encourage pas mais ça ba réalité ezosalema isko to expliquer bino pour comprendre que non il faut faire très attention basala na bolingo te sana bolingo te okuta bena l'adversaire moko otelema te babotoli yo mwasi babotoli yo mobali et pas ba mama pe tokoya et pas ba mama tokoya awo bengelo mère na ba vidéo mère ndeni ango yepe tala muto avanda souci bana ba ke classe yo zate avandi ye moko tamusa uta mo désert na ye mo kayu na ye parce que mama basala batamila ipenza trop te amila lisi na canapé ya kolemba avandi ka tamusu na moi sengle amona téléphone sonné ayambi wana na vidéo Daniel ça va mère ndeni mère ozalande pembe bwe wana maman ça sembla moi si bolingo moi c'est vana na matoi nazo expliquer yo mon frère ba obotolo moi si mais mère mais yo c'est bon obi ke yo penza akomisko kolobane maloba Maria Valencia abenge kombo mabe siko otikala kolobana atango te otikala ta mukolo moto ko yebise ke non tu es belle moi sataka sali suki aye na ndako okabana mami you look nice yo zakuna te bando vanda yo zoko finaka telecommande chwa ozakuna muninga sali suki chwa atate ke non you look nice rien tu es là chwa no sisolea ozwi tu babenga ngone na batatish coton kirdan ozotea la kutu te mutu mususu alobela ko maloba pour ton information voilà mama pas comme merci et ça lié bien ayoka ngote elle en a besoin ayoka ngote ça lié moi bien mère encore bango mère wana malobe bandi yo pa mbeli yitoko wow sko zwa sko no kango zwa no ko sko tatu ya mikolo batatu je komi tina basa matoi no mukili yeke na vitesse tatu na maboko na kingo sko alati tamsu sengla pamba zwa tatu on y a protocole ya monde pandemonium obi bato ba pesa ba témoignage so ke luka grand maître sali voyage astral yana bat ba yambo una non po ba mema bisika zali sko zwi noko sko tatu textuel manette ba protocole en fer zo siko basuki fu de gadara kosati mbanda na yo ye wana mutalanga botolo mwasi ye wana yo lala kando zola bapongi wana yo pa mbeli yito quoi mère merci merci pour la compliment merci et banda bongo lisolo e bandi comme y a pas de souci vraiment oh merci ko ndene ba projet ndene non il fallait na juillet ouais parce que il faut na otonga ala projet otonga ta somba terrain te yaza ofuila kumputo wana nyonso ka po anini po akende okuta na inotala aye mona muto aloba ne maloba wana muto aloba ne bakobotolo mwasi papa bongisa Saint Valentin fête ça va mourir c'est vrai peut-être on s'intéressera na ngote il y a problème te mais ça l'effort entretenir libala entretenir bolingo
soki moi ba kozoka ezalaki trop, moi ba kokoso ezalaki trop, moi ba kanda, moi ba nini ebebisaki climat ezongisaki boye esalaki boye, c'est pas encore trop tard, c'est possible de réparer, c'est possible d'arranger, c'est possible ya kobongisa, c'est possible ya kobongisa et faire en sorte que vraiment bon se réconcilier, maman ezala yo, papa ezala yo, kwa kize ka muninga te, toi biso nyonso bato sala ba erreur, to sala ba faute, reconnaître mabe, bo solola en famille et bo bande la vie à sika. Pour la oloba ce que je fais dans le livre Philippiens, c'est oubliant ce qui est en arrière, na focus na mambo ya liboso. Toi bato, toi na passé, toi na ba erreur, toi na ba faute, oyebi ki na ba mamoko na sala et yango nde mutu ezongisi esalaki boye, on peut réparer et puis kozongela suba mambo na te. C'est possible de tout refaire, c'est possible de tout reprendre. Eza na tout l'été. Tant que toi na pe manabo moi, toko bongisa, toko sala, sola na maman, sola na papa et bo se réconcilier, bo bandela, bo sala mambo sika. Moi astuce mike auto si c'est vrai on se complète hein, toko kate, même moi qui vous parle, je suis pas parfaite hein. Et tant que quand sa mère non on apprend toujours, on ne sait jamais comme disent les Quinois. Na moi muke oza na ngotope oso yebi obakisi na moi moko onga na pesi wana o tiango na misala et ça bien, ça la bien et ça la bien. Il faut entretenir bolingo parce que bolingo ate sali 20 ans et vendre pour une expérience c'était que non emoni umeli toto umeli non, l'amour faut l'entretenir. Moi te bat basala 20 ans bakaboni 30 ans bakaboni poani. Donc chaque jour faut bolingo ezala neti bobandi yango à peine bobandi yango à peine. Chérie ça va chérie c'est comment, faites des projets ensemble, parlez. En fait entre moi sinon mbali secret cause à la rater, secret cause à la rater, mais lelo to comment mona ma mususu on est à sous bolingo te. En fait to kota na mozindo ba mambo yo déjà ndena anticiper boye. On va parler sur la famille prochainement. Toya olobela pourquoi ba maba les okufa. Ah tu vas aimer hein, tu vas aimer et ce que to kota na ba piste tout to expliquer. En tout cas crois-moi obimata na lo mibale obimata na bilo mibala motuya o sepela lelo to olobela ka bolingo. Tout ça moi briefing parce que to comme na biso na suka Saint-Valentin, fête ya ba amoureux. Et ça journée mon spécial. Oyo et to commémorer love. Maman lakisa papa bolingo, papa lakisa maman bolingo. Vous voyez? Et ça là bien parce que fondement ya nyonso na vie to lobayi c'est l'amour. Sans l'amour mokilenge zalate. Même nzambe déjà yé moronan mokeli bolingo. Yene muto bana masolo love. Bolingo envers prochain et bolingo mobali no za prochain na yo. Mais surtout koti to fungoli to expliquer qui trois types amour. To kota kuna te to sa juste to épingler poto si ça. Na bolingo mwasi na mobali. Oyo famille place famille ezo banda nde moboko. Vous voyez, fondement il y a société, il y a mokili, il y a vie, il y a mambutu. Et là où il y a le vrai amour, ba faute, ils à la couvert, ils à la combler, ba erreur, ba lacune et consort. Mais place bolingo zate c'est les catastrophes. Et to me kolobela mabilo e boma bolingo. Na ba biloko e bongisa bolingo. Donc c'est en grosso modo ende biloko to lobeli plus yangwana. Maman linga papa na bolingo solo, papa linga maman na bolingo solo. Et bon entretenir bolingo. Bolingo ekufate, bolingo ebebate. Parce que yango ni muto obate la bino et bate la pe bato mususu parce que zaka bino te
batumsu ba profiter na ngobala bozobota ba on peut le que ça va foyer na bango même votre entourage bozala exemple ya malamu pona batumususu o ba ya ko senga conseil o ba na komona bino vous voyez donc vous allez sauver au fait des vies ezaka pona binote ezaka pona binote bo bikisa milimo ebele bo bikisa bato ebele donc faites en sorte que bolingo ezala ka bolingo kufa te bolingo ebeba te parce que bolingo kufara tango ba intempérie ba danger ba moto ba mabe wana ezokota bozo tika ngo peso à place so ezu en plein récit mambo bébé de fort luka obongisa so mabe kotaki to bongisa s'il faut senga pardon on simili eza papa ça la maman on est tous humains to fota biso to abato vous voyez et to leki to tourner page c'est comme ça maman loba na papa maloba papa loba na maman maloba surtout mibali faites un effort ya loba maloba bien et pas bassi et ça là bien et la femme aime écouter moi ça linga royoka entendre pardon maloba bien ça là bien et moi si honorer papa mon mobali soit senti comme mobali au PC si kana mobali et voilà mambo za la malamu mais tout le temps ko disqualifier mingi bien te yango zo benda mambo belé o lobi kuna komina e osa mabe et papa pe soko ebi oloba maloba te yango moni lelo oyo ba délire ba déraillement eza trop ba mama ba komi wena kozwa mibali bazanga tina excusez-moi bolimbisa et en fait c'est ça la vérité hein o ba komi okende kin mutu mo ba longola ke ba posa donc c'est triste c'est vraiment regrettable mutu mo longola ba posa et puis voilà bref donc c'est un peu ça ya nemo toko loba par rapport à lelo et neto bandi boye on va développer sur la famille on va parler sur pourquoi mabale ezokufa et nasuka nango to pesa remède na mongolu muke o nzamba sali biso et nayebi ki nzamba opambola ba mutu nyonso opambola ma nzamba osonga osala vraiment bien maka osala ebele na ba vie na biso na ba famille na biso na ba foyer na biso donc créer atmosphère Tchandoule tcha bébé pesa papa moi il bien amela alia masolez la kitoko donc en fait bref tosi ici na biso Saint-Valentin puis Valentine on est dans les pétage sur pétage chose athée des pères et des mères tant on congolais faut s'attendre na pétage na mamutu pétage zamba pambola bino zayi tolika sina bonzambe na lingi bino mingi bo soutenir émission na bino bo s'abonner massivement na MDGD TV mafuta ya sika chaque jour bozana élément surtout na bapoto bamboka baborenge mo vandi leur osala les até kokota na chaîne ba conseil ezali ya bien ba maté ezali vos suggestions ezali bienvenue ba conseil na bino ekosunga pe biso ba feedback parce que on aime te sala ke musala to mekarota la place ni to bongisa place ni to zone sabo to sala parce que biso nyonso toza batu to kokate to za na poto se compléter to za na poto to combler ba vide quoi et donc abonnez-vous massivement partagez et lien au tin de la moninga ko aider et kosunga osala bien makasi donc nzamba pambola bino na lingi bino mingi quant à moi je vous revois prochainement de bonnes choses et j'ai pris au nom de Jésus pour la restauration de vos foyers bisika o mbilinga mbilinge kota qui si tu es là au son de ma voix na kombo na yesu nzamba pesa kimia pa pesa solution ozana olinga moi sino linga mobile netako kaboneza pasi ezara tende bat bakanisila ono bat balobe surtout sona no balato oyeba te donc tu es là au son de ma voix peut-être tu étais touché et aux autres passé un moment vraiment compliqué temps fort na relation na yo relation amoureuse na yo vraiment j'ai pris au nom de Jésus Nzamba peut savoir nos solutions et il peut être la bonne personne pour toi
moi si wana oza moto oyo sengeli pona yo po lobino ezala bien de même mobali wana voyez diable a créé toujours asala toujours moi babilo mo boy et si vous laissez faire et sili hein ta mususu ozwa moto abongo te omoni lobi o regretter trop tard akoma ta mususu na boba moto mususu donc bref vraiment faites un effort des fois et ceux qui moi bambongi moi banini essayez un peu ya oluka solution parce que na problème n'y a solution ezalaka solution ezalaka ezaka te ok on se sépare on fait ci non surtout déjà so beaucoup mis ensemble so vous en peut-être ba fiancé bon ça se comprend et ko simba tout comme ko simba te mais vous êtes déjà ensemble bobandi surtout déjà ko bota attendez c'est vrai il y a de ces relations là façon mambozo kende les solutions ezara il faut séparation oui ezali hein donc niveau pendant mambozo kende la tete mutaro kufa ouais donc kolingate mabeya bon ce c'est bongo la vie continue hein mais s'il faut kobongisa faites quand même un effort ya koluka kobongisa et ça la bien que le Seigneur vraiment vous bénisse ezalaki toli kati na bonzambe avec la grande dame. Nalingi binomi, quant à moi, je vous revois dans la prochaine numéro. Autour le Bélassier, pourquoi ma balle les okufa? Pourquoi ma balle les okufa? Zambela moya, olatike mo vanzina mo.